Kuna wabeta mama kuna pas zoba mobile na mwa mukena baba. Ne ba benga ngalo fandia. Nini so fandi wana? Oyebi yo biloko na reprochaka oka yango bandelaka. C'est pas normal. Mais nga fona bima ebisanga so ebike o pesa tano na roi. Ebisanga na bima na mamba osala. Oh, na yo qui sont pas cité tant dans le babongo parce que son ando qui sont pas à solo, on n'a même pas dans le bongo ya déjà. Maman, 10 minutes on ebisenga 10 minutes tu ebisenga combien de fois? Ah, non, ils ont gentillité. C'est bon, so 5 minutes les qui s'il te plaît. So yé au reconnaître ngate vraiment. C'est mieux vendre na auto benga dans un téléphone. On dit comment forcer comment nana. Oh, et alors? So maman a biki pomi kimela ki de so ngana kutana kina ye mama. Ngosala na nini? Basa nini mama? Basa nini? Na age no makambo sala fonga ndena sala ngoti. Fonga ndena sala makambo sala mwa yuka so. Ali baye katanga na balabala. Mama, donc na ngonde bakati okuna mama. Bakati na asali ka delenga mikendela ki. Anya beta ne biso nyoso basi na ye. Foto da jeni. Aussi baté. Comme qui boutait ma kindoki no meti so za kindoki so eza kinini na so ebate mama tika mama tika oloba ke opesa tika oloba no eloko te tika na mama bolinga ngona age nini na mwana nini poto yoka akaza mwa muke mobala ngona nya koma yokisela biso yo soni na nzela obina na baba mwabe mwambu imangana osimbo telelo epita ne ba mike bonganga na baba mwambu ibo beta mwambu ibakate bila mama na sokia wa Joana no alikoli. Joana alikoli na kotona na loko. Kama kila ndege zo bibanga inza. Na soki mabete mwana oyo. Kisambeti na lokolo. Ebide so azaki joueur karanga na yebaka te. Wapenza fier ya kolobaki kisambeti penza niko so kazaki joueur. Donc ezo ko honoreux penza makabo salo yo yoka bien. Neme ngala simbi na ngayo te ngala simbi yo te bona ko simba yo ndeto fanja na ko simba yo mama soni boye ngala suko baby ko ata mobile na zo nga baye so abeti na baba beba yo ka soni ayoka même soni ko mata na baba mais mama isala estengo bato babela mwambu ibo beta ye mwambu ibo beta ye mwambu yo sepela tika maeti non bien ya musicien faire nzembo na yembela ngonde yo mwambu nzembo ngo yembela ki yo ayemba ki nzembo na yepo na mokili ya générique ne batu babina e commande yo mukolo boye e nyoso na ba mwambui na lali mwambui ba soki likamu nini tindika okozwa mwana na age na yo tindika mwana ni okobota atindiko ni ndenge nazala tempa ezo sala pasi onazoka koyoka makelele mote bolukilanga mama osepelaka nde abeta kuna balaba bando bolukilanga kisi na mela na yoki pase makasi na yebite soko mwana ni mbalukila soko bala beti mwasi ye moka lukila mwasi nyeto to bakeka kasi balukila so ngana wasimba na lebi mama soko mol soko mol tunde ni kakikisa na ba douleur ha akelela bano yo fanana zala mama boko bima na biloko na tikana nanga moko na raisonner o raisonner te lelo yo na mwana na esili poka to mona kete po mukoto ko mona ye mama o sepela biso yo na esili biso bana na yo botika na paso na soko na hotel bana lobela binoko ko bunda balabala mo tsena mobile za bolingo na libala ko swane la kisinde bolingo bongo siko ngane to boya na poane tia ni bako kato bilamba bona misa batu mama kutu mama mo mutachelinga ngonani epenglo batyo na sima soke to bole muko mama yo konesengo kwa kutu mama mo mutatenga nani achele pe donc afia na pe bakange libaya mobala beta kate bilamba na balabala mutu amoya achele penge na sima ane fier lokolo yo baby zula na koto na te beba na koloke na koto te mama tika biso tofanda sibana telema baby na mama na yo mama pesa biso respect ko mama pesa biso respect aussi to koni na oka na sunda bando laksa bana na nzela ndeni ava kuna laksa yo mo do mi laksa yo déjà
Maman, tu as un mingi, bon, la sabi so misabi, ta bota bana mwambui. So na so comprendre bien. Ama yo bota yo boko la biso to kuta yo boti biso to eba ko na koma mwambui. Famille papa famille. C'est mwambui yo azana kombo mwambui eza mabe. Eza kombo na yo. Umipesa ata na mipesa on parce que musique à faire nenga yembi yango bato basepele ngo tindika batuka eza tindika okozwa mwana mama ye wana tindika mama na ajino tindika zoka yo kozwa mwana posa na mwana ni est-ce que yo libumwe ko bota susu ndongo bota bibiso na yabo ekokate osepela te mama bebe kitisa mongoko na yo mona chokozo gangela mama pe ngana numéro wa papa kasi na ebise mbayo na ebise ko yo ka bien te ngana na benga pour finga ye omoni nga zoba na binoko nalala lokolo umanga wani umatitizwa omtabizuba ediko Nabi au moins ceux qui y soient à Haïti. Basale plus. Ah, il y a un matin. On dit matin. Il est dit bisous. C'est qu'il y a. Ouais, ça m'a raté. Hey, ça on va dire mon cœur, on va dire. Mais mon thème, maman canis. Esprit, corps, âme, esprit. Il y a la bonne outil. Yawa elo kote na pantalon mkana pantalon dami ko muna mo bima o sente ke na mo bima tala j'étais mon heure côté katana pour ngiza la folie à la mort à la croix à la situation difficile non ouais ça bébé vrai amour. Vous allez c'est beau. Bébé, pardon. Et puis bon, c'est pas les longues. Bon, il pas les longues kita. Et comme la quête qui comme place mon bébé qui et place mon sein à beau, on va aller très beau. D'accord. Maman bon ça yo maman kilo na matala na bien moko. Tika, papa tika. Yo leki miel. Na yebiso zo kwa miel. O leki miel. Tika non pardon. Dina lo baba pardon na yo pola. Que j'ai sur. Tout j'ai sur pour le système. La prophète Jérémie, la piscine, la tomate, la prière. Non, on appelle le Santa qui là. Papa est. Ça va? Ça va? Bon, le bébé. Oui, ça va également. Journée. Ouais, ça va, moi également. Faut que on a un écoute. Là, écoute à la musique. Non, mais mettez-moi. Ok, là, ma. Pourquoi il me sert à chaque fois? Ah, maman. Maman, vous ok avec ça? ngana yana ba parcours na dai sana posa na sala tour na Dubai mais moto to kelena na zeko makita dai Boke nombale. Ok na papa. Aza papa na Mbala mama zalana. Maman. donc na ite Faut ça net ndeni. ozo contrôler na Comment tu as dit que tu oye maman, ngana sina pole. n'entre pas
bokoni na ndenge na bino. Eh, soki bokoni ngape na zanana. Oh. Soki pembe na mutume makoleza makasi. Mama ko yo kozala no license ndeni ko yo zana. Boko ngena za mina kufa. Nazali. Mama ki oza consent mokambosa. Oye ba mokambosa la. Yo Renato ngeni. Eh, il faut qu'on zabe na to. Mama la biso so tango bota biso nakuta ko na kombo Alice. Na balabala ozoka ngezi ne ko tuteba ko bengo mwambuyi batutu ba bengo mwambuyi ozo se ko adopter na yo kombo mwambuyi donc bon mwambuyi to ko bengo biso to mwambuyi na ndako. Bon kombo ne za mabe. Mais je te dis, la journée était hyperboliquement épuisante à un niveau tu n'as pas idée. C'est bolide. Journée. À copine on ça bino. Tu parles de quoi? Quel hobby journée si bolide. Allez qui on a dit? C'est bolide c'est moi. Non, je parle pas de si. Mais alors on a un bêtise sur la cibolita. Que yo mon hobby journée si bolide. Des i. Hein? Des i. Le bas i. Des Le bas i. i. Père. Père. Bolique. Bolide. Bolique. Bolide. Bolique. Ma bolide. Eh. Tu vas dire des choses. Je risque de dire n'importe quoi. Et puis, moi, je t'ai toujours demandé, mon cœur. Tu sais, tu es une femme que ça soit hyper bolique. Bon, tu es une femme hyper intelligente. Écoute, moi, je vais dire un truc. Bébé. Moi, je me dis hyper. Il y a si beau titre. Oh, hyper. Tu sais qu'on a comme attention hyper. Attention, hyper. Ou attention, bien, hyper attention. Ou bien attention, ni. Écoute, d'abord, ce que je suis en train de te dire, c'est très important. Dis que bon, le bon bien à l'ingala. Moi, si mon cause parce que moi, je me dis un truc. L'intelligence, ce n'est pas le fait de dire français. Le fait de parler français ou le fait de parler anglais, c'est pas ça l'intelligence. L'intelligence, c'est par rapport à comment tu réfléchis à des solutions de problèmes qui t'entourent, comme toi, comment tu fais. Tu sais très bien trouver des solutions. Tu es une femme très intelligente. Mais on a un problème manquant, Zambena. Pourquoi au Bandé Koki Makou ya français na ya anglais na classe? Tu n'aimes pas ces deux langues. Olingara yangote olinga lingala, c'est bien. Mais tu vas te retrouver devant certaines personnes au bazo ka ni lingala ni français au mieux interprète zate au raté pe corps au raté pe mbo. Bébé certaine. Bon. Autant que d'aller certaine. Entre parenthèses. Le retour au monde a BBC va cahier tout le ça j'ai pas besoin de ça, je suis très fatigué et tu as préparé quoi? Non. La chose d'entrée. Le valide. Qu'est-ce que tu as dit? Oh, c'est quoi? N'est plus là, attends. Heureusement, je suis venu seul, je suis pas venu avec mes amis. Olinga koyo qui s'engage. On dit qu'il y a un mobile dans mon avis. Si vous avez un bloc à la France, c'est dans le bas. Qu'est-ce que ça traité? Ils ont traité ça entrailles. Ah? Entrailles. Les entrailles. C'est différent de entrée. Si on entraille, on aurait fouillé comme si on était bloc à la attends pour te donner des choses d'entrée. Ce que vous avez depuis que jour où entrailles à la fouille. Les entrailles, parmi les entrailles, nous avons le trip, nous avons le côtelette. Nous avons le... D'ailleurs, je ne dirais pas le côtelette, je dirais... Côtelette, c'est un trail. Côtelette, moi, ça, non, on a vu ce côtelette, c'est comme un trail. Maman, tu es au côtelette. Tu es au côtelette, ça, Maman, ce qu'on dit, c'est que maman, tu n'as pas été dans la balabala, tu vas m'en mouquer. Tu vas être là, est-ce que tu vas ouvrir pour tu vas être dans la balabala? C'est ça qu'on dit, on est allé gâter. Ngapa ça va se mettre à ça qu'on dit, on est allé binoter. Pas moi, on a mouqué. Et pas moi, on a mouqué à bête à caillou. On va vous demander à même pas au linganga. Il va monter à ma belle. On est peut-être Nuna, mais quoi, ni ce nous ni écoute, c'est qu'on est bon. Ni on s'en va vite, tout le monde s'en va dans les airs, on s'est ragéni. Et ça m'a bêté. Mais ma poussée, je n'ai pas Singapour, et maman nangai. Maman. Tu comme pas le mot boy, pour ton mot boy, ça y est, on s'est réuni, on s'est réuni, maman. Mais il faut en attendre la balabala, maman. Hein? Et puis, on a mal. Et puis, on a mal.
oza mwana na ngai liboso donc okotaka makambo na te talaka ndenge na bota yo ki mwambui na ngai nadenda balabala mobimba nabina balabala mobimba talangwa balabala mobimba etali bino te nasala bino mabe ndenge nasomba lopango kitoko bo natia bino Mama Soni. Mama Soni ba mi ke bo beta ki na balabala. Ebi natali bilamba nga bien na tongo kaka. Mais na ba qualité bien bilamba. Merci. Ba na qualité bilamba bien. Ba couleur nga ndi yango fa pesa nga yo. Mais la somme qui en doute. On dit qu'on a maï na bon pelingota. Bobo c'est beau mandiza. Maï na bon mou quoi chérie. Mou wana ndio ça coûte fort na somba ta ba maï wana ba bidon na sokola na. Sinon tu na ya ki. Mais aujourd'hui ngata. Oui que tout voyage ils arrêté, faut attendre. Bon voyage ils arrêtent, ngata tu pas. Non. Pas d'accord. Mais faut on peut pas comprendre un mutu. Au moni moment fiançailles, ils ont moment ko c'est caté. C'est pas son autorisé, non comment autoriser à nyonso. Non yebisa yo. Madame Sozolo ba faut na raison. Wana eza musala na ngana sala. Eza raté na bimi bona kangi bisaka na bina ke goma na ke boma na ke matadi non. Par rapport ya musala na nga ndeti na et puis par rapport à capacité on azala nango. Donc il faut intercaler na te chérie. Baby que na jeune. Est-ce que c'est parce que vous êtes jeune? Allô maman. Aye déjà aye na bilo otekate yake nda pour nous sommes bilo otekate yake nda ba mission de service tu non mistake na so boyela nga bilo kwa na te a jeune tolinto za maboko mibale ya luka nga pe na luka moi ça tambola te c'est-à-dire quoi benga e komela numéro no so za na bilo ko pesa yo pesa ko sele ba ki seme ki akala na te aza mukolo. Ok, c'est bon. Baby, non, ça déplace pas trop. Bali ki abasi bazalaka bongo. Lilobo maman loba bango ba koma ko bandela. Maman nda bon, c'est qu'un conseil. Ils en ont payé. Maman o eza maman o et de prendre la confiance à mon tour à ça là moi. Ils ont faire voir batuké. Tu vois Niki wana azabuya. Ta au monde aki a sali 2 mois 3 mois bokantele makambo wana te. C'est tout. Bah ça bat tout ça vraiment faire comprendre bango o ngala zali c'est tout. Tant on dit d'abord besoin bido ngala kende kuna pona que suma bido. Si connais ça baoni. Baoni sur le bas, au protéger moi si na au côté la kaka. Vaut mieux bailler yonde si bon kwa ni lote. Yo ibande kwa basi. Non ni lote peut-être on recèle la maman quand mon vélo pour mon écoutike. Mais lo on me mana mimi. Bakutana pe na jola baoniki. So akutana mwasi alela lokumutala kata ina koseka kaza arranger chambre non tika pardon kando tika endeza yo lo bangaza la dezo ngena zo demba pardon naza olimpo yibi ndako désarate lo kwanga tozala ngaso na yika fona sa marambu nyonso te oyebi marambu sufu sala kapé oh boso nzamba sungi biso lo boy develo teri pangalo to se retrouver aux États-Unis nga musala ka yo pe musala yo boy ce qu'on a bando sala donc comment le gâteau vivre ni mo ba couple la pote mais babi couple la pote batakunda za fo moi ça la mobala sala ndeka to sala ka siko so nga non na été fo kota na kuisino ça c'est moule au bano vanda ka te non c'est la nika ranger chambre il faut quoi apprendre après la bois qui foule voilà Karine abomela liba poto ko ma fiche na voilà pardon non la lilaki nga eza Karine non Jaël non na ebiso la baronne Karine kondina Jaël c'est mon ami otala mikolote Arieta zakabu na sac Arieta Nabi kamana pardon na moi la mariage je suis bazanga de nga na bali Karine na Jaël ba été wana el balade faut bazala wana bat na biso wa base. Qu'est-ce qu'il y a? Combien de tours na Bétia?
Na bando yaka na yena zuite na yena zuite osikisanga. Ndabela siki kuna na kandaki. Na kusambo. Je n'ai pas pesa pour na mitso na zango. No lubena na yelo. Bo na benga lelo. Siko lelo na isani. Poku so pesinga te na mata ngomba te na ebisio deja. Elo na yeli na ebike yango bengel nga mais o pesa na mbongo so pesinga mo te na saloti. Attends, ça nous comment s'est comporté le roi Sandumba Wende? Moi Sandumba te bosu ki kabo Toi on a fait samedi, le journée vendredi. Le buffet. Mais n'est ça qui osé là. Kosi mangati, n'est si moté skoponi, n'est si moté poani. Pesa na mbongo na kisomba kabela to na zoya. Dans la mitso to kaboni, so na pesa mboto zongani. To kabona biso te meto peni. Ah, donc tout est stop. Oui. Samedi. Opia mate. Naza moté. Naoze la coupe mo boye. Naza moté na kamba ketchi news na mapapa. Oh. Wala ke simsa ba pesa mbongo na zo kabela po na zo. Oza mbongo te ka osomba 20 deli. Oza mbongo te poza yana mbongo te ba 20 o ko sinde ni za kité. Ba memeli nga o memela. Na kanga bilu nyonso. Mbongo ngeza combien? Ça va. Tita non li papa, c'est pas classe. Ah, Oza makambo bwende nini? Hein? Comme na mwasi msusu. Nazui wapi? Mwasi ko nazui wapi? Ya lolenge nini wakoka na yo? Kandi ngwa kitoko boye. Ko sekisanga te. Oh, nga seki so tenga na bina ka kandi ngwa kitoko boye mondo seki. Na lembisi o tena tso bicarbonate te. Eh. Quel est mon nom? T'es mon nom, Nathalie, non? Tu n'as pas de mon nom. Non, t'es le mon nom, mais bon, il y a un canard. Il y a un bon casse. Naïf. Lève-toi d'abord, lève-toi d'abord. Il y a un bon les pantalons, mon nez, comme mon au bébé. Tu te rappelles? Oh, qu'il est. Voilà, garçon, Nathalie, bon. Garçon, là, le bas fort. Bébé, ma chérie. Pantalon mon nene boli comme nini au bébé. Bébé, qu'il est lo, qu'il est loté bébé. Sko yo zino mbongo to ngombe la onde. Non mais on a qui se va l'année. En tout cas. Sinon faut na qui bimisa ndembongo en fait. Comme ça, c'est aussi si à tout qui est. Il patron n'a bien on a commencé à m'abeiller. Si les là photo carte. Non, personne Changer mon salade. On a changé mon salade. Si nous avons des conditions, ils ont pris mon salade. Ah bon? Oui. Parce qu'on a changé mon salade. Aussi longtemps que les autres jouent, ils ont mon ami salade. Il au bébé comment on va s'engager. Oh, qu'est-ce qui te fait rire? Mais qui tourne dans mon goût, ma bien. Tu as verre quoi? Mais là, caboué. Oh, tu as un verre. Non, tu as un verre, tu es là, non, tu as un méli, oui. Tu as un symbole. Tu as un symbole. Où est-ce qu'on est? Non, mais la symbole. Arrête. Arrête de se pointer. Zo. Zéra symbole, on a une place là aussi. Attends, Zéra non t'es pissa. Arrête. D'accord, dans un verre, dans mon coussé. Ça mon ami là. Yo oba mo kasi na sala bongo ya ngalo monisko ya ngoyo ndo ngo salanga. Do yo ndo zaina bentation mabe. Yo, oh, comprendre nga te. So comprendre nga te benga maman Patricia Limaya. Numéro 1 devoir wana. Okomi, la soleil est enlevée à l'est du RDC. Numéro 2 Nangonde. RDC Congo, il est le Pacifique de l'Atlantique. Siko bongo te yo siko linge zandeni. Ponga ya biso to tangela ya ngwana. Ya ona zo expliquer yo.
okozwa 0 te yo koma bongo ozana 0 te pardon nakata classe kala mwana Qu'est-ce que tu bonjour oh maman yaka boyeti yaka boye d'abord aux analyses tika sac na yo le canon le canon boye les gars c'est pas grave tu me connais pas problème ni yo so pesi bonjour kapi tant pesi bonjour on na pesi bonjour na ke parce que za ndako na nga yango na ke wenda kuno naza inconnu te puis naza mupaya te ndako yo vandi oh nga na vandi ndako oui nini ezo assurer que za ndako no et puis nga na fandi boleke bi ndako na c'est le prophète qu'on est pro Dominique so ndako assurance na nga eza papa avandi awa nga nazo photo na tia papa Konde l'homme de Dieu yo mtoti oui yango ce que le ingi la kisa kendo za boluka papa Konde za porte oui yo le ka laisser passer oui ndo za lu Rigain faut la porte afungula ndeni ngaza moi dana kanga bima ako bima te ozo comprendre ko bima te ozo na nani maman non lo bati makela ni makele ezate non makele ah d'accord yoki makele parce que Monica za moi si aya vers na chambre pour que luka nani ala proma nani ba kuti nenga mponda tuni yo question yo pose une question oyo lingi nga tuni makela nini makele po moi ah papa na bino mbanda na bala nango na droit yo lobanda linga oh de ko wana ni ah oh mikolo bateta likambo yo moni muto ebite ha olukote oyebate ka nani yo bo yo kuti muto ebite attention ha attention ça presse nanga wana proma mutu tu me yo ndo na proma mutu hein rigolo bangala proma mutu oui parce que yo kuti mutu na kuti na kati ndako c'est ça na mutali bomo na kuti na kati ndako linga basi nyoso me mutali bomo tu peux pas discuter avec une femme ça mais yo tu peux pas discuter avec une femme à liboma pourquoi tu le fais faut que tu regardes comme ça que zala wana yaya omuzo monopole yende ko imbécile na yo ya tala noko beto mba koko ba uta pena ino Embouteillage d'Angela. Embouteillage n'a pas monté dans le bain. Non, tu m'as bien allé embouteillage dans ta repose. Naipsi mama tikila mbo nalamba naipsi ngalobi ake moko yana bilo era oya kupile yana no yo mona ngaya toka mambo obi koma opese kisanga ya moso za ntali ngoso na obango benga mambo matika mama ya loko benga mote ngwa ngaba pe ya ko tinika na komo ngoso na benge mambo ya ndimve ale olobi Luka ba mama la mukili. Ah pardon. Oh da bugila. So miti. Mama mela okutena. Ah. Voilà. On tombe pour un peu ça va passer. Tu n'as pas te voir l'autre sens. Maman boy, maman ça mbezate. Maman de ça so. Maman d'accord. Kobina na baba kimwambo kobina ka mobala mo ki abeta ka na nzela ezo sa mawongete ezo batisi ko mukonga okutana na ye na nzela na mobali na kubanda ko expliquer mobala mo nini oye pisa mobali no ko présenter maman na c'est
s'est préparé. Eh ben, genre, maman, vous en avez. Est-ce que vous regardez, tu n'as pas le maman? Pour moi, soit na maman, faut na famille, ça va na yo quand on soit na maman. Maman lingi na conseiller. Maman pour na yazo mona na bien. Moi na mukia beta kai na balabala. Maman se pela na ye. Maman lingi conseiller. Au final papa le mabe. Est-ce que papa c'est le mabe? Maman c'est le couteau. Ou papa bina za le mabe, juste ma kitoko pour na ye. Non. Et même moi la place de kitoko. Non, mon Dieu, maman. Au bout de la soirée, on a un jour, attends, on sait que maman est maman pour la paix, ça va nous attendre comme on est à paix, ça raté. On a un jour, on a coupé un maman. Ah, comment ça, papa, n'a rien, on a coupé en face, on a l'obana, et bon, on a besoin d'un thème, on a bimissé là. On a bimissé, maman, papa. Mon état me souffle, on a besoin de normalité, parce que maman a tout suivi. Il y a une normalité. Pour moi, on a 15 mois, 25 ans. Avec comme maman, il y a maman colo boy. Attends, maman baninga te. Ou vu comme maman baninga. Bon, il y a mon bébé, ça toujours on a dans mon bouquet. Mais t'as tu pantalon acquis à cause de la agine. Pose à te. Bah garçon, comment on a dem sur condamner maman te. Maman passe à la vite. Maman de toka la maso avec que mobile pour soi linga kai kaka. Papa linga qui t'a dans mon bouquet. Après comment funga papa moi le bébé. Papa m'a dit la nyonso au papa dit que les femmes dans machine papa kama be maman just tout qui kolinga mibali so mobile bo so linga ka na vie papa mais tant muto daki na muto ka encadrer tita muto l'âge de puberté jeune à 50 ans na ça mais la un jour na kutana garçon mais on se lia garçon na maboko na ba so ba kiste mo makino simba po balinga ba mama mi kolo ba boko la ba ngolo ka ba ba fene ba ko yuka ba vina ba luka ba ngolo la ba bina ba coin ba se débrouiller ba moto ya bite na bikisi na ngaka na tana lo lebu na linga mama baninga mama na babokola nga kwa posa ke ba para ba mama na bana bana ba na banda problème ezate sozi da muta sombelo voiture atuna ba condition ya bien après sur moi quelque chose comme il d'ailleurs kosunga luka au débrouiller tika luka c'est moi ça ya niveau na yo mais bango ye bongo te bango bolinga baliaka mama na tina suka po mama na koma par terre amona ke ata $100 et comme impossible pour manasaka mama wana ndo moni ke yoki bien za ba kiss za normal ya monsieur que za kiss pe bana nya ba kuma makome ba mwana nzoto nde mususu baza munu ba mkia makasi eza est-ce que ma te za na sube za ngo bolimuka lingi mais ana système de jeune yo esa ke basi ba kimaiki ne ozo mwa msu mama zotia alukata mobali mwana niveau na ye aluka mobali mobe ba génération na bango esala mama be mama de luka ebongana nga so mwana kolinga ni mobali ya problème ezate mais mobali ya mwana mki wana so na balabala so na moza na partager tango ya to yana masolo dokutenga na omela sucre na makimia Soni la rango partager. Na mana oto yoka soni. Na lo kima na wama la bino. Ba ye bit. Ato wanga ni histoire ba changer en temps. Mwana ya mwambu. Ça yo bien aussi. Na mwana chuma na kuna ya. Yo la bina. Mwambu. Voilà. Écoutez moi tala o se ka be. Na ngoma nga kuba venir en hôtel. Tango la bibi mo la mon na ye be. Non, pas du tout, mais là, on est Ngala le mwa musala mino bozwa. Mwana mwa mbuyo yo. Mwana bozwa bandobela kwa. Yo mwana sukat. Mawa ngabina kana ba. Ngala wanga nate. Ato wangani. Mwana mwa mbuyo mawa ngalwa kamera. Angabina na maputa kale ngabima. Na mubali ne. Na batango bafilima bamitema mabe kongola na ebite okomona teke mutu moko abina baza eza kutu adingi teke mama na bomona ya abina ndenge bokoya bopekise te bino bopréféré bofilme alamaki déjà tala bapesanga explication alamaki déjà na yeba bopekise te alamaki déjà Osolanga nini? Okanga kaka awa na kati ya ndako na yo. Bozo disque
discuter yo na ye na bala nani obala mutu te nga pona zala humilié te da ba capacité nyonso na zala ngota ke niki moi je peux pas rester avec toi monsieur tikala na mutu azab super quoi nazoloba non ah kosimba te pourquoi tango kosimba te olingo loba nyonso mbamo to ko discuter ndambu te to discuter pourquoi tu m'as dit que ce jour-là na lobeni kioni que yo na ye na bala nani suka no wana to discuter sur yango pourquoi na lobeni pourquoi combien ba la buso ba niki bananga na tolingana na nazwa na bengo pa mo mbalite na misunanga après na sala na jalousie après et après on est tinda na sur décision buso ba oboya yo kutinga la bêtise okoki condamner to ko frapper to ko punir ngate faut soit décision mobo mais to solo la on discute sans raison quand Karim Mokonzi ano lo ba camarade no Jaël Choa na pesi bango ko so ba on be sanga la biniki ko Jaël Choa représente quoi na beba Jaël Choa représente quoi na kasi bango ne ba camarade bango ne ba sala kingala to kutana na boité. Est-ce que mambo kota Jaël Choa awa e osani na pesi bango raison baza baninga basi lokola nga ba singa biniki omoni mwana wana ni regarde asa camarade na biso to ebani banda mukeza ane boye na niveau ozala moko linga pe réalité to ki na biso par 4 c'est décision no ezani to ka bona kasi décision no ngwana décision no ya ngwana na ko ka choc te ngana tuni yo décision na ngai yango wana te oui décision na ngai yango wana to ka bona c'est bon tu me laisses le temps à réfléchir dès que nous avons réponse mo favorable na yebisa yo parce que na mobali après tout na ko vanda na te pona bondelaka yo nickel obiboye na bondeli oh je te parle est-ce que sabotage na linga te omoni tu vois non on bita omoni bita yo omotala ba je non ça c'est ça va conforter kola moi so zoka kana na beto mabia tika na buso ba no sana linga buso ba no te tika ngai na biso kabongo na biso oublie moi yo kanga yo ça samba je na ba machine na c'est na moso kansa isa ma pasteur de boy na ngai na boy mati ko sanga bongo pani oh ngala musana biso ko tala mana li tala peki sa rigel ya kotana na mbali na to apata na non amonsa ba no beta tala na lingi na ngati tika ngati na tika défaut ko ba na mo okuta na mbali mususu atali o viva nani iya ninga ki ote tala beta ozonga to lala non yo kita bimoke no bet umuka ko matama to peme no moni yo ti lo ko ba likanisi to bala ni te na botusio olonga kanisa malam na alinga ngande ta kufa susi na ezala to bunda na bete après ya lala na bondela nikiosa yoso kanisa ko kufa pona ngande ya kufa pona yo oyo sirikela pona mwasi bokutu ane femme mariée mutala mobali ne banda moko nga oboma bolingo na nga pona mama sasni na reconnaître mabe na reconnaître naza mungale seigneur na biso pardon ezane tosenga te nape yokanga omoni tu mosiko bana to bande question malamu yango ok puis ça la réponse bébé est-ce que bana to bandi na pioto